Salim, mbote na balandi nyonso o balanda Irsil Botelo TV. Bonjour, bonsoir. Boyebi wana edepanda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Alors likambo ekwei ya makasi, likambo ekwei penza ya grave. Mama Makambo na mama Marie-Jeanne donc bango mibale basangisaki kindoki na bango pour que ba éliminer Da Costa et bandeko. Bandeko ba réalité o elekaka na ba famille, ba réalité o elekaka na monde ba comédien, ba réalité o elekaka na ba théâtre, ba réalité o elekaka partout. Bandeko to négliger makambo te. Lelo toyoki biso nyonso tomoni biso nyonso likambo ezo leka awa bandeko eza pasi pe mawa. Alors so ezambala no ya liboso o kuti na chaîne na biso, so ezambala no ya liboso o tomber na chaîne na biso, en tout cas o s'abonner, o commenter, o liker et kozala malamu mingi. Alors te souhaitons déjà bienvenue chez Irsil Botelo TV. Alors ceux qui peut au s'appelle na ba analyse na biso, appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tant tous autres ba théâtre ba film na biso, tant tous autres ba émission na biso et comme la yo directement esika okozala. Alors bandeko nanga likambu ya pasi, likambu vraiment ya pasi, likambu ya somo pe ya kobanga. Mama Makambo na mama Marie-Jeanne basangisaki kindoki na bango. Alors mama Marie-Jeanne apesa déjà mwana na ye. Donc etikalaki kaka mama Makambo apesa ndeko na ye, mwana ya ndeko na ye o ezali bongo Da Costa bandeko na ngai. Ezalaki somo et pas ya maman na biso Belvi Kanzi. En tout cas félicitations na équipe mobimba ya famille Libota, félicitations na bino bandeko na nga. Makambo tomona na ba TV eza makambo oyo ezo leka na ba famille na biso, eza na ba réalité oyo elekaka na famille na biso. Soki tokei kuna pe kuna epa ya ba Geti kuna tomoni koma noko ya Geti a sacrifiaki bana na ye, a sacrifier bana na ye batanga kate, a utiliser mayele ya bana na ye, a utiliser vie ya bana na ye. Tomona ki ba Ronel, tomona ki ba Naomi, tomona ki bango nyonso batanga kate bavandaka esika moko nzoka papa na bango moko asalelaka mayele na bango. Bizalelo tomona yango na bakongo kande bakongo bazalaka zo ko investir na bana kazi na ye. Bandeko ekota molili ebele ba mama bofongola misu, ba papa bofongola misu. Ba théâtre au total lelo eza ba théâtre moko ezo fortifier biso, ezo fongola batu mémoire. Yo ozaka na talaka ba théâtre te, ba théâtre kongo na biso za kabuzoba. Ba théâtre lelo et comment kufungula ba mémoire ya batu. Tomoni JR a komisaki Geti mwasi na ya butu. Pourquoi a profitaki na faiblesse ya Marie-Hélène? Po Marie-Hélène ayebi ko lukate, po Marie-Hélène abande ko talela kaka famille. Bandeko nanga mwasi faut koyeba koluka. Il ne faut pas kotalela kaka famille, kotalela kaka bana nga bazana noko na bango asunga ka bango, bana nga ozomona ka ndeko no moko asunga ka bana na o mingi. Yozo mona lokola alingi bana nga yango azosunga bango nzoka likolo nango makamusu ezali. Bandeko to fungola misu. To fongola misu bandeko na ngai tomoni koma mama na biso Makambo lingaki alekisa la biso Da Costa. Soki ezaki pona ndeko na ye Belvi te amema basala nzambe melepe Da Costa pa kufaki. Ba histoire au total na ba théâtre lelo eza ba réalité ya ba famille na biso. Eza ba réalité ya ba famille na biso. Toza na posa ya batu basela la biso nde ba théâtre ya boye. Toza na posa te toujours ba théâtre moka ya terre à terre bo comprendre ta histoire te. Toza na posa total ba théâtre moko ya boye. Otali théâtre penza e fongoli yo mémoire. Otali théâtre e bakisio lisusu mayele. Ba théâtre boende yango tozuluka. Ba théâtre boye yango tozoluka pour que tozale veiller na ba famille na biso. Lelo ba famille komona kindoki makasi. Ozomona na ba quartier. Ok na ba veni musu na ba quartier batu babalaka te, na ba quartier batu babongaka te. Nzoka quartier wana ba mama ba papa ba noko bana kazi basangisa kindoki ya quartier. Kalezaka ndoki so bozane famille moko ta koloka ote, mais lelo kindoki koma ta mutu boza famille moko te. Bandeko tokangama na nzambe. Il faut que sambe la vie ya lelo ebeba. Tomoni mama Makambo na mama Marie-Jeanne.
kindoki na bango basangisaki na quartier baloka bana nyonso ya quartier balokaki bana nyonso ya quartier misala eza te baje na quartier misala eza te baje na quartier bazobonga te yo ozomonaka lokola yango quartier oyo boye nzoka bandoki ya quartier bavandela badiplome bana batu bamapango mosusu eza bamapango kofutela te bandeko tomoni mama Marie-Jeanne koma afrenaki balocataire na ye eza pasi bandeko na ngai okota na lupango mobo okoti na lupango moko ozofutela yo ebika na ye nanga kofutela me bando kota na lupango wana makambo na vie na we marchaka lisusu te omona bando kota na lupango moko boye vie na we marchaka lisusu te okomi kovivre na pasi omona kutu ntango ozalaki na lupango wana to banda kovivre bien me bandaka onyata makolo na lupango wana vie ekoma difficile bandeko na nga boyebaka te pourkui esalaka bongo nzoka bamapango mosusu ezalaka mapango kofutela te yango bandeko o tozana balocataire olingo kekota na ndako moko boye tuna volonté ya nzambe ozoluka ndako bandako sambela bandako yebisa nzambe alakisa yo esika ya malamu oyo kokota lelo bato ebele bazozwa bamvutima lelo bato ebele bavi na bango ekomi bloke kaka na bamapango ya kofutela oyo tomoni yango na lupango ya Marie-Jeanne azwaki batop Marie-Jeanne azwaki baleya Marie-Jeanne azwaki bato atiaki na lupango na ye nzoka likolo na yango azaki na profit bato na lupango ne bazwa avance te tomoni su likolo na yango mama stop aye kodeklare suki na ye en tout cas eza pasi bandeko na nga bravo na équipe moba ya famille libota po o touti kolanda kuna eza ba réalité o elekaka na ba famille ndeko yo oza na bana tomonaki mama na biso Nicole Ebakata ana bana na ye men hier abandaki kosunga bana ya Nicole Ebakata te azosunga kaka mwana kaka oyo ya Marie-Hélène po mwana nazaki na étoile alors alingaki ayiba étoile ya mwana na atravayaka na étoile ya mwana na ndenge akindoki azwaki mwana nani Geti akomisaki mwasi na ye ya butu bandeko soki oza na nzambe tomoni biso ntango Geti akomaki koluka nzambe ntango Geti akomaki kosambela nde nzambe akomaki korevele makambo mosusu na ndoto yo olukaka oke koluka baprofeta minene mpe barevele nini ezolekana na vie na yo kota na mozindo ya prière nzambe akorevele nyonso oyo ezoleka na vie na yo toloba nzambe alalisa biso pongi oyo ezalaka plus profond donc nzambe alalisa biso pongi ya molai pour que a révéler biso ba chose cachée oyo ezalaka na ba vie na biso bandeko il faut kobondelaka mpona bana na biso tozobota théâtre oyo opendi salami na Bellevue kandi théâtre oyo efongoli mémoire ya bato ebele efongoli mémoire ya bato ebele oyo bokoki même pas koimaginer ba réalité ba famille omona famille mosusu ba avansaka te bavanda kaka misala ezalaka te bango baotrouva yango normal bandeko bamama fo kofongola misu koma mama oyo aboti bana na ye yo boti bana na yo tous les bana 6, 7, 8, 9 omona mosusu na bana nyonso kaka moko nda bonga bango nyonso babonga te yozomona kaka mboka misala eza pasi na mboka misala eza pasi nzoka eza bafrenage mutu moko avandela diplome bana na yo bakoki kozwa mosala te mutu moko avandela mayela bana bakoki koavance te na vie il faut kozala mayele na vie il faut koluka nzambe na ndenge solo baréalité na bafamille eza pasi bafamille na biso baafricain eza na kindoki ya kosakana te mutu musuka ndo bali boye tomona na foya Geti eloni eleki na libala Geti abalaki abandaki kokanga zemi te mwa mwasa bato soki azwika zemi ekomi ka na 4 mois zemi lumbu ekomi na 4 mois zemi lumbu nzoka azalaka femme de nuit ya noko na ye azwa ase ya kokota na nzoto na ye pourquoi mama ya Geti azalaki kotravaye te mama ya Geti azalaki ka nyonso noko futa minervali noko sala ndoko pa moni na kindoki te nga na koba ndo sala akate na perdraka noko akoti na nzela ya faiblesse te ya mama
bandeko bunda po na libota na yo, bunda po na bana na yo, ezaka te ndeko asala, ezaka te noko asala, Minerva la bana noko asala, tata mwasi asala. Lelo kindoki ezaka nango lisusu te o mutu boyebani te o boye, kindoki ekoma partout, ekoma mosusu kutu mama o aboti oye moka frene yo, tomoni yango na Marie-Jeanne. Marie-Jeanne abotaki ba turbo, Marie-Jeanne abotaki ba étoile, Marie-Jeanne abotaki ba ange maisha, mais tomoni koma ye moko fini bana na ye. Arboti ba ane matie bango ba elongati na elongati bango ba masque. Étoile mwanzo libale zate, ange maisha mwanzo libale zate, po ani mama na bango ataki bango ba masque na bilongi. Toye kokoma kotuna tirbo azwaka musala te. Tirbo musala ezakate pourquoi mama na ye moko aleteki ba masque ne longi. Bandeko vie ezana ba réalité ebele. Il y a beaucoup de réalités dans la vie na biso. Alors il faut prier. Tant total la théâtre aboué, ezo fongo la rabiso. Tant total la théâtre aboué, et matisa rabiso na ba dimension le sambo. Ils ont ba choses cachées et belé. Oko comprendre en cas soko komi ko sambela. Oko za l'épargner na ba problème isus car soko ko sambela. Imagine muto akoma na muto asambela na ye. O lukandako nzamba utika ote otombe na lupangu oba frina misala bato. Nzamba utika ote lelo bandaka ebele tokenda kokota mutu moka zalaki wana mukonda koza ndokite mais mutu moka zaki na ndako wana aseme déjà ba biloko na ya seme makamba mabe tokota na bandako moza na ba main noire tokota na bandako moza na ba caméra cachée ba caméra molili ozo contrôler ba vie ba te belé zo ko avancer te lelo. Merci vraiment na Bellevue Kandi na théâtre oyo en tout cas epesi makambo vraiment to pesi yo merci nzamba lola a continuer ko bakisila bino mayele batu nyonso obosa ba théâtre oyo ezo fongola ba mémoire na biso en tout cas nzamba lola a continuer na ko bakisila bino mayele nzamba pesa bino sagesse pour que bosala kaka makambo oyo tombola oyo kobakisa lisusu mayele na biso tozala éveillé na ba famille na biso tozala éveillé même na bana o tozobota tozala éveillé na ba vie na biso makambo aboye eza vraiment pasi bandeko nanga eza pasi yango toyeka kosenga merci toye kosenga pe na bandeko mususu bosela biso ba théâtre ya boye eza na bandeko ebele baosala ba théâtre moko oyo ezopesaka batu kanda oyo bazolakisaka ba vanteur ba théâtre mususu mona mutu azolata ni azana lata ba soutien ba kaleso ba bilo mususu kotala ngo na bana te. Mais tant que total ba théâtre oza l'aise total ba théâtre na bana ezo fongolo mémoire oza très à l'aise. Merci na bandeko nyonso ba leader nyonso o ba osela biso ba théâtre kitoko lelo to komona ba te belé o kota na Bellevue Kandi o sepeli o kota na SB o sepeli o kota na Dina na la douce o sepeli o kota na Bobo Manoka ndeng moko o sepeli bato abwende to linga to ana posa te ya bato bazo lexela biso temps o tala ba théâtre zo comprendre histoire te. Eza pasi bandeko nanga eza pasi ba réalité zo leka na ba famille na biso ozomona bato babongaka te bato basisa ba classe misale ezalaka te ozomona ba mutu aza jeune fille libale ezalaka te banda babota bino boze ebele na famille libale eza te ozoyeba te pourquoi ozozwa libala te nzoka balatisa o déjà masque moko mibale bazomona âge na eza mukolo imagine oza na 30 ans mais mibale bamona elongo ya 60 ans nani akobala yo. Eza ba réalité ou eza na ba famille lelo. En tout cas, merci na Bellevue Kandi. Ba merci pour na idée kitoko o bozwi ya osale la biso théâtre oyo e fongoli vraiment ba mémoire na biso théâtre oyo e pesi biso lisusu mayele e pesi biso lisusu force ya koluka lisusu elongi ya nzambe na profondeur vraiment. Merci beaucoup nzamba lola a continuer na kobakisa vraiment mingi ba idée lisusu ya malamu oyo kolamusa lisusu ba mémoire ya bato oyo kolamusa lisusu bato ebele o bazaki na mabunga batebele bazaki na ignorance batebele bazaki na se ya aveuglement en tout cas ba idée ya boye ezo lamusa bato bazaki na se ya aveuglement ba yeba lisusu na koluka elongi ya nzambe. Merci penza na bato nyonso o ba jouaki na théâtre wana ba jouer yango vraiment kitoko makasi donc mutu nyonso a incarné rôle na ye donc mutu nyonso pena a incarné rôle na ye kitoko
kitoko makasi. Merci mingi na bandi nyonso ya Irsil Beauté la TV. Kande tolobaka en tout cas so ezamba no ya liboso okoti na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba vidéo na biso ekosala malamu mingi. Vraiment bienvenue chez Irsil Beauté la TV. Tobosa na ba j'aime te, tobosa na ba commentaire te, vraiment toloba liloba pona da Costa, toloba liloba pona mama Makambo o ba bengi Tantine Makams, toloba pe liloba pona maman na biso Marie-Jeanne ekosala kitoko mingi. Bisous à tous les beauté love. Bye.